Papa Gabriel Mokia, biso tozali kobenga patrie ya cleboa.com, tozali en ligne bandeko ya poto baza kolanda. Raison à la bengi eza parce que tozaki information lobby que marche moko il fallait salama et que bato bazali dispersés par la police. Et puis lelo lisusu toyoki que moi ba nungu eza na côté à palais du peuple parce que marche il fallait ça lobby ezalaki pona ko ezalaki contre modification ya constitution. Na ebité soki yoko confirmer cette information wana. Ouais, yango wana na confirmer. Vous confirmez. Mais banani ba organisa qui marche yango. Biso kaka mutu to organiser marche. Donc le lobby na lobby kozana bango ti soki peut se dégénérer. Biso mutu to organiser marche. OK. Mais est-ce que vous avez qui na permission pour lancer la marche lobby? Makambo ba permission zate. Bango balingi ba réviser constitution bazana ba réviser loi électorale et bango bazana permission. Biso na bango tembe kaka. Eza mboka. OK. Mais lelo sikoyo situation ezande nini? Est-ce que banungu nous peut to ki koto OK o ba bisu bazo ba ki masasi zo lela na palais du peuple kuna. Na ebité est-ce que sikoyo masasi yo betate. Ba beta ki masasi na to na ba grenade lacrymogène. Onga na longwe na okuna sikoyo na ye na biro na nga sukula miso na kia ba biloko ba tia wana po miso ebandi ko sapo. Miso na touche. Yangwana. Sikoyo calme zana no to tikali ka chien chat. Mais si on a quatre palais du peuple kuna, est-ce que bazali, est-ce que session est au salama, est-ce que va changer? Kleboa, sitoyo, ya bana mige, baza ko bina bilengi ya kleboa kanga bango to bloqué bango na kleboa. Basuki wapi bakoleka wapi na kleboa, mama, na beti, na koti, na kleboa.